bondi mapatu nyetego oyo patiego moindo akana patiego ebe bondi mapatu nyetego oyo patiego Tondo bandeko balandi ya émission Baindo Bola Muka mboto mabota mabino mbote na bino yonso bandeko bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bobi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Baindo Bola Muka eyei o mabota mabino tolobi na ntina be moko ya koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo aze kotambola na kozanga conscience moindo alei na fulu moindo alei bisuka ya dendon lelo moindo akomi na kolata basouvetement ya tombola moindo mobola ya yambo kasi yende afandi na mabele yetonda nkita talantina nesongi ya nzila mfumukusuki ya mzala mpanda na ngola président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine ontolobi religion vutuka ya mfumuki mbangu batelemi lisusu na eleko ye mpo ya koba bongo misala ya 1921 talantina pe ye bangunza batelemi lisusu na eleko ye mpo ya koluka bongo lobiko ya loposo moindo lelo tozongaki lisusu kobete bongo ekuke ya ngunza manoka matomina epai kani lelo tokosombitini ya makanisi mpo ya pasi ye zingeli moto moindo moindo lelo abotamaka akoli akei na kokufa ayebi te mpo nini abotamaki ayebi te mpo nini akoli te pe liwa akufi na motu na ye moko toyebi te soko akanisi akei lifelo to akanisi akei lola lelo pasi ya moindo ezali ya koloba te mombongo ya baserkei balabala yonso quartier yonso commune yonso bamorge ezali kobotama lokwa mayebo kasi bilanga ezali kosalema te lelo soko leki 60 ans grâce à Dieu il faut pesela yango témoignage nzoka nde biso baindo toyebaki kibo bange kibo mpaka lelo bana baindo ata motu pasi ekosilisa makila nzoka nde tokoliaka ndunda oyo ekorenouvelaka globule rouge mpo nini ndunda echange bongo role na nzoto ya bato esika makila nde tondo makila ekomi kosila nesika moindo asala moindo akei kosambela mpo lobiko ekouta na eglise yango tolobaka manaka ye baindo bola muka bolandaka yango sans tendance et sans parti pris sans tendance et sans parti pris po ezali koluka be bolamu ya bato nakei penza na siki kopesa bongo mobiangami na ngai ya mokolo mwa lelo mbote pe kokotisa bango na siki ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo ngunza manoka mbote boni pe bino santé matondo mingi ndeko ndombele pe bongo matondo lisusu na biso banso balandi baye bozali kolanda biso na banzi nzoto ezali kimia kati netumba ye tozali na yango ya lobiko ya baindo matondo wane kozalaka bongo cri de guerre kimia na kati ya etumba ngunza bolandi mwa ekoteli na biso ndenge bayilo poto balobaka introduction na biso mpasi ezali koyingela mingi na bomoi ya baindo
oyo yonso toze koluka kosala lokola solution eze koaboutir na nil. Gouvernement d'union nationale basangeni mpo ya koluka bongo bolamu ya bato, kasi dollar eze kotika bango te. Bato bakei kosambela kutu nde esika pasi ebakemi. Bino bangunza lelo boyei na message contraire. Mpasi yango mpo bandoki baleki mingi, mpasi yango mpo kaka ya motema mabe ya bapoliticien, mais balobi pe tout est possible à Dieu. Ata bapoliticien baze motema mabe, ata bato baze kolona te, mais Nzambe abwakelaka pe bana Israël man. Soko peza aka mbinzo alambaka na mapata, mais alesaka bana Israël. Na ndenge tokosambelaka mingi, Nzambe akoki te atika na ino ba politicien ata bango bakobongisa te, kasi ye moko Nzambe azwa na ino makambo yango na maboko. Malobomboka dina matondo mingi ndeko ndombele, matondo lisusu na biso banso baye bozali kolanda biso. Ezali bongo pasi ya bayindo ekosila mokolo nini, pamba te pasi ya bayindo ezali kokoba kaka na kati ya bayindo pe na mabele ye bakoko batikela biso mabele na biso, mabele ya Filika na banzi. Pasi ya bayindo ekokoba kaka tikino mokolo bayindo bakozwa boyebi ya solo solo, tikino bayindo bakoyeba bayaki na mokili kosala nini, tikino bayindo bakokota na kati ya mosala mpona koluka kobongola bomoi na bango. Nde sika oyo pasi ya bayindo ekosila na banzi koya na biso bangunza pe kotelema na biso ya bangunza mpona kosakola na bayindo banso. Ezalaki programme na biso te, kasi ezalaki programme ya mobikisi ya bayindo, eza programme ya Fumu Kimbangu. Ndenge Fumu Kimbangu atika oyo ye programme, nde biso bangunza tozali na kati ya koexekite programme ya Fumu Kimbangu. Dingolo bake Fumu Kimbangu atelemi na 1921, abandi musala ye tata mokeli batindaki, tikino bakomi na 51 na banzi tango akomaki na 44 nde apesaka bilaka yambo nanu bakanga bango. Le 10 septembre Fumu Kimbangu apesaki bilaka programme ndenge nini mabele ya Filika pe bongo Kongo ekotambola. Tango akomi na 44 asali sous deuxième programme de ajouter na programme oyo apesaki na 1921 pe lisusu ekosala ke na 51 Fumu Kimbangu azongi na mokila molimo. Donc kozonga ya Fumu Kimbangu na mokila molimo nde tokoti siko na phase ya okende kokokisa to ko exécuter programme ya Fumu Kimbangu atikaki epai ya bayindo. Na banzi koya ya Fumu Kimbangu efungolaki page mobimba ya bomo ya bayindo. Donc uta Fumu Kimbangu ayaki de bomo ya bayindo ekotaki siko na page mususu, pamba te koya ya Fumu Kimbangu ezalaki osilisa nyongo tozalaki na yango na loposo pembe pe kobanda siko phase ya sika kati na bayindo po ete bayindo bake kokoma esika oyo bakolia maye na bango, bakosepela na mokili na bango, to bongo bakotonga paradis to bakotonga mokili ya malamu ye bakoko na biso bazalaka na yango yambo mundele akoya. Soki lelo bayindo to bongo biso bangunza toye na boyebi epai ya bayindo ezali kaka elaka ya Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu alakaka yango ete tango moyindo akomiyeba ndenge bongo akosala mingunduka oyo kokamusa mokili komiyeba nde mutu ezali na kati ya centre ya message ya Fumu Kimbangu, parce que tango apesi elaka lobi tango moyindo akomiyeba. Donc komiyeba ngolo bake mutu amiyebi aza nani na kati ya mokili, aye kosala nini na kati ya mokili, nde na tango wana moto akokokisa oyo tata mokili apesaki ye. Nde sika oyo ezake na kati ya kokokisa, nde sika moyindo akosala mingunduka oyo kokamusa mokili, kokamusa mokili. Nde na yango ekosala ete boyebi yango oyo tobengi nsiku mia semono anza. Nde yango ezali boyebi oyo Fumu Kimbangu alobaki na kotinda motangisi, nde motangisi wana akotangisa bayindo siku lolenge oyo mokila molimo, lolenge oyo tata mokili na milimo bakelaki mokili. Soki bayindo bayebi lolenge oyo tata mokili na milimo bakelaki mokili, bango pe bakoyeba tina na bango na kati ya mokili. Nde sika oyo moyindo akozonga moto, akozonga mokambi ya mzoto na ye pe mokambi ya mokili na ye. Nde sika moyindo akokela. Nde na tina wana na tango wana
moyindo akozalaka na teti pona koyamba sango po ete Fumukimanga alobaki ete ekozala na difficulté kokoso ekozala makasi po ete motangisi wana bandima ye mais muke génération ya tana ye bakokoma kosala nini kososola ye eza na ba réalité oyo esengeli na bato bakwa koyeba nde na yango lelo tonya tolobela mingi penza boyebi ya mokili pamba te bayindo bateyami mingi bayindo batangi mingi kasi kotanga ya bayindo koteyama ya bayindo eza mingi ya loposo pembe de batangi loposo pembe bateyi bango loposo pembe bayekoli loposo pembe bazosala loposo pembe bazoloba loposo pembe bazolia loposo pembe bazolala loposo pembe bazolamuka loposo pembe donc moyindo akomi mundele ndombe nde lokola moyindo akomi mundele ndombe na bomo ya moyindo nyonso oyo ya kosala ekozala kaka pona intérêt ya moyindo ya mundele kasi kozala pona intérêt na yete nde yango esalike moyindo akomisi mundele na bomengo mais tandis que yemoko aza na bomengo yango te moyindo azosalela mundele kasi yemoko azali kofuta mate na oyo mundele na oyo musala ya azali kosala nyonso wana ekangami kaka po ete moyindo azangi komiyeba po ete moyindo aza na boyebi te nde yango ekosala ete kolandela ba papier ya etelo oyo bapesaka moyindo bapesi moyindo ingénieur bapesi moyindo graduat bapesi moyindo donc ba doctorat nyonso bapesa ba papier nyonso bapesaka moyindo epai ya loposo pembe moyindo azomona soki papier wana bapesi ye dingolo bake akomi mayele nzoka nde soki totangisaka banda po ete lobi kuna bana basunga ekolo na bino to basunga environnement bozali yango tokutindaka bana na etelo lelo oyo moyindo atangi etelo ya bapaya atangi yango penza po ete lelo tokomi meme na badokter epai ya bayindo mais badokter baingénieur bagradué banyonso wana balicencié lelo oyo epai ya bayindo baza na impact moko te pamba te mabela bayindo soki tobandi kobanda na coin tokomona bato baza na batitre ebele mpe bato wana bazalaka ntango bazoitala biso ndeti bangunza bazomona biso ndiye bato moko naïf pamba parce que bango baza na batitre mais batitre na bango lelo na kati ya Congo esali eloko moko te batitre na bango lelo na kati ya Afrique esali eloko moko te moni pona nini pamba te mundele oyo ayelaki bango beitelo wana ayaki te pona komisa bayindo mayele pona komisa akokanisa bayindo na bango mais ayaki po ete bayindo bakoma basubordination ya ye mundele dengelo bake bayindo basalela mundele donc ezala yo kokoma patron mais ki patron na ye kozala pona bénéfice ya nani ya mundele ezala yo kokoma licencié ki licencié na ye kozala réparateur pona nani pona mundele pamba te soto keye pa ba chinois ba licencié bazali et pas ba chinois mais ba licencié ba chinois okomona ndeti appareil balobi appareil wana ezali marque Samsung soki Chine azwi licence to asombi marque wana na Europe donc il baki azwi licence yé pa bandi kokela marque ni Samsung mais no modèle ya banani ya ba chinois omoni donc et pas ya chinois licencié eza licence donc bapesi ye mot d'ordre donc kaye oyo nasala kango te mutu mususu asala yango ngape na moni ngape nifana bana kosala sorta kaye oyo siko so nasala yango bango ya yebi te so aporter nga plainte bakosala nini bakokanga ngai nde yango ifali na kende kosenga droit epai na ye pona ya pesa nga nzela bana bakosala na bana kosala nde yango babengaka licence omoni mais lelo na Congo tozana ba licencié mais ba licencié na biso na Congo baokene ko travailler na ba compagnie ya mindele ba licencié na biso ya Congo bazosala misala ya kolobake il fallait l'état bongisela biso ba compagnie il fallait l'état sala biso ba compagnie pona to sala nzoka so bosana ke tango za licencié yende compagnie yenda kokela omoni yenda kokela parce que muto akena kosoma licence ya Toyota licence ya Renault et pas ya ba français yemoko na yeba yekosala mutuka ndi ake kosala kosomba licence pona bana kosala marque ya Renault mais aluki te l'état asa la compagnie po ete yaki ni kosala yende mutu akosala compagnie oye kokomisa bana mboka na bosomi to na mbongo
omoni mais kozanga koyeba licencié ingénieur parce que ingénieur est un génie ingénieur est un génie donc ok muta génie aza muta mayele ok muta mayele akosala nyonso oyo aza na yango posa nde wana muta mayele akokokisa nyonso oyo azali na yango posa muta mayele azala lisusu te na mutu moko esika moko songolo oyo mutu wana akoki koya kolakisa ye mayele oyo azali donc parce que aza génie nzoka ne na kati ya mboka na biso na kati ya mabele ya bayindo soki ba génie bazali soki ba licencié bazali mbele Congo ezolela pasi ya mituka te mbele Congo ezolela pasi ya telefoni te mbele Congo ezolela pasi ya bisalelo te oyo bayindo bazana yango posa mais lokola bazali ba subordination ya mundele do bazali ba réparateur nde yango tozomona pasi oyo lelo oyo so totamboli na kati ya mabele ya Congo pe bon mabele ya Afrika omona TV baby babwaki eloko nyonso baby babwaki mabende baby babwaki mais soko tamboli omona ezana ba mindele mobima musana na bango kaka ezalaka ba lokotaka mabende wana do batini bino bo lokotaka mabende wana boya kotekelaka bango c'est que bango bango eloko ya tina te ezate nyonso ezana nini na tina soki baby bakotinda yango kuna esika basalaki yango balambi yango ebimisu ya nini ya sika siko biso lokwa tozana ba réparateur donc pas na biso ngo bake soki baby komona ngosala nini kobwaka mais mundela yebi ke soki baby azana posa kaichwango po itaki na kolamba ngo esala eloko mususu donc mundela yebi botata mokeli ayebi ke eloko nyonso esala ka recyclage ndenge moko yo moto ozoli ngombe ozoli eza salite te kasi so ekoti na kata libumusi mangongo ke na zongo obwaki yango ekomi salite mundela yebi ke salite wana eza na tina ako recycler ngo lobi kuna esali pe produit pe eloko mwa malamu oyo sali nini okobikela nango mais biso toyebi kaka wana eza salite pona nini pamba te boyebi ya mundele nde yango komisi bayindo bongo siko bayindo bakomi ko raisonner ndenge wana ko raisonner bongo esuki pe kaka bongo te eza na ba domaine nyonso même na politique obimi docteur en sciences politiques qui sciences politiques nous a yani est-ce que bénéficier na bayindo kobanda 1951 ofu mukima ngozonga na mokila molimo tilelo kobanda 1959 oyo tozwa indépendance tilelo ba science ba docteur en politique ba licencié ba ingénieur bana nyonso ba bima lelo kutu so totali to ya bato mayele na Congo ils plus élevé parce que na 2011 ba seni na biso et le biba kota candidature pour na kosala pour na koleka na 500 places ya ba député combien ba pesaka plus de 15 000 na place ya 500 personnes omoni mais bango nyonso sport na bango ezali so ba koti na kati ya politique nde ba okoma banani batambongo nzo ba obosa na ke tango zui pe na papier na yo ya licence c'est que zui licence okoki po osala mutuka okoki po osala na ba domaine nyonso ba pesele o papier wana mais est-ce que bayindo bazoyeba bongo nde sika mfumu kimanga lobaki ete tango moyinda komiyeba nde akosala mingunduka oyo kokamusa mokili mobimba nde na yango yosala ke batindi siko motangisi sikoyo nde mutu akoya kolakisa bayindo komiyeba wana nde tina yango bomoni bangunza baye siko pona batangisa bayindo ete boyebi obino bozwaki ezali te boyebi oyo ya mokili yango te boyebi oyo esengeli epai na biso bayindo mais vrai boyebi yango nde bangunza baye na yango nde yango ekosala ete bayindo basala ba société na bango pamba te soki mboka na bino ininge koma mboka oyo eza riche oyo eza développé eloka liboso ezalaka ete na kati ya mboka il faut babaye de faut batambongo bazala nzoka ne batambongo il faut babima na bilenge kaka oyo bazala na kati ya nini na kati ya mboka bilenge wana oyo bakokoma na mbongo nde bakopesa siko nkita ya mbongo ekokoma likolo nde kosala ke mboka na bino ekoma développé mais ko epa na biso bilenge wana baza mingi na kati ya ambiance na kati ya distraction parce que mundele ayebaki mundele ayebike na 51 fumukima ngozona mokila molimo nzoka nde de kola mfumukima ngozona mokila molimo maimanso oya laka kolandela bileko pe batango ekobanda ko ya pona ekokisama siko soki bayindo bakokokisa te mai o prophète na bango laka il faut biso to intercaler pa ete ekokisama te bakosala nini bayeli biso ba brasserie donc ngolo bake ba compagnie oyo sala ba masanga bakotisi masanga epai ya bayindo bakotisi musique epai ya bayindo bakotisi ba film pornographie epai ya bayindo bakotisi ambiance epai ya bayindo bakotisi ba biema ya mabe epai ya bayindo bakotisi nyonso ya mabe epai ya bayindo nde yango yoko sala ke
ba période siko bandeko na biso bayindo baleki na na kati ya mabele ya bakoko na biso et ko sala ke bayindo ba sosoli ba période wana te pamba te tant to komi na 61 Mbuta Lumumba telemi pona kolobete toza na droit ya kobatela nkita na biso to souveraineté na biso. Est-ce que bazalaki zinga na Mbuta Lumumba ba comprendre ki tine ya souveraineté, ba comprendre tine ya politique, tine ya indépendance, ba comprendre ki yango, ba comprendre ki yango te. Omoni nde yango esala ike ba sala trahison pona Mbuta Lumumba keleko kokufa. Tant to komi na 71 kozanga kaka kokota na kati ya programme ya Mfumu Kimbangu. Est-ce que ba politicien o bazalaki pene ya Mobutu tango alobaki na bango ke retour à l'authenticité ba comprendre ki sens politique wana na bandi ba comprendre ki yango te. Donc bango epa na bango ba raisonnaka kaka ndenge mundela formaka bango soki to jouer indépendance to kolala na bandako ya mindele ndenge bazofana na Kalina to bana kolala na Kalina do na Gombe to kolia ba beefsteak o mundela salaka nini aliaka omoni. Donc ba raisonnaki te ke bosomi indépendance ngo ba ke to komi libre biso pe to sala effort to tonga mboka na biso koma kitoko ezonga ndenge ezalaka ba politiciens so ba comprendre ki yango te tandis que batanga ki etelo ya banani ya mindele. Donc mundela format ki bango pona ba lulaka ki mundele omoni. Donc ba politiciens na biso ba tamayele ya mboka baza pona kolula kaka mindele basala ke loko mo te pona koluka kosala pona mboka na bango ndakisa tozui ba charpente mingi ezotongama epa ya bayindo oyoka charpente américain omoni. Donc nang to moni te bayindo batongi na charpente africain mais ba o ba osala nani ezaka ba ingénieur o babimi na IBTP o babimi na ba bisike belé oyo bayindo bazotanga na etelo ya bapaya nde bakomi kosala ba charpente babalisa ngo na charpente nini américain na charpente. Donc nyonso wana esali ke ti lelo bayindo batongi na mboka na bango te pamba te soki tozui ba fourmi tozana ba sorte ba fourmi ebele ba sorte fourmi lokola ba ebele soki po keika na kati ya zamba otali ba fourmi komoni te sorte na sorte ya fourmi azana ndaku na ndenge na ye atongaka ndaku na ndenge na ye. Kambala azotonga ndaku likola nzete na makasa tokena bangambi ngambi atongaka ndaku ni na sia mabele tokena ba misusu ko ba matisa kutu ndaku na ye ndire ngomba immeuble atongi. Donc ce que ngo yeba oyo za sorte pas passer bakoko ba yebaki o nte fourmi eza la kuti ba fourmi bazati so talika ndaba bia awo baza ba kambala omoni atali te oyo bangambi dazo yebela partie ya forme ya ndaku na bango lelo na mokili so totamboli to omona soko kei na ba pays arabe soka kotalisa ba yebiso te komi na pays nini so talika etongele ya ndaku na bango olobani oyo ezali ba pays ya ba musulman. Soko ke na Chine ezala kuto komi ba yebisi yote mais so tali kaka Chine okoloba directement nini o eze tungela banani ya ba Chine. Donc batu na batu bazotonga lolenge na bango mais biso ba ingénieur na biso bazotonga lolenge ya banani lolenge ya bato ba format ki bango mais ba bimisité qualité o efani na kati ya kimoyindo nde tina yango Mfumu Kimbangu lobaki de tango moyindo akomiyeba nde yango to komi siko esika o ezake boyeba mokili siko ye ya bayindo po ete bayindo ba yekola vrai boyebi ba mela ba lia vrai boyebi poni ke ne kobimisa kimoyindo bango bazali na yango nde na tina wana to koya koyebisa bayindo boye esengeli to yeba boye biso bayindo ke tata mokili nzambe o akeli kolona se akela mokili na liloba te ke nzete zala manga zala eloko boye zala nyama zala te akelaka mokili. Donc tout to kokela ingolo ba kosala donc akelaka to asalaka mokili ntoka ndeso babi kosala to kokela ingolo ba ketata mokili afandaki nde abandi kokanisa sima kokanisa abandi kosala nde yango mokili salami. Donc soki tozwi nzete ya manga ebima na liloba te mais nzete ya manga eza na milimo bakela o basalaki yango. So tozwi mai tozwi mabanga tozwi mabele tozwi nyama tous les sortes ba nyama to bengaka o mboloko o lion o nini ba kombo ya ba espèce wana ezowuta na ba appellation ya ba esprit ndakisa na opesa tango tomoni mutuka tango tomoni mutuka pona kolakisa te na kati ya buku na bango bakomi nzambe akeli moto na elingeni na ye donc ba ke soko moni moto omoni nani
nzambe engolo bake moto pe o nyusu ya kosala ekobala naka na elingini o ya salini asali nango seke moto o ya kosala kolanda kaka ndenge milimo esalaka nzoka nde tangu tata mokili akeli mokili yamba kokela mokili akelaki milimo sima kokela milimo nde apesi ordre na ye na milimo ekela mokili ya mosuni tangu bakeli mokili ya mosuni milimo na molimo na milimo ndenge oyo bakendela kokela mokili ya mosuni bakabwanaki na biteni mo ebele lolinge bakabwana biteni mo ebele biteni na biteni ekendaki pone keleloko oyo batindaki yango ndakisa tozwi manga tango milimo eke kotonga manga so toloba milimo toloba ba ange parce que ange eza na kota na bango moni so tolobi molimo eza na kota na biso so balobi esprit eza na kota na bango so babi molimo eza na kota na biso il faut bato bayebete molimo mbasi kisimbi ezali bango nyonso bazali milimo lolenge bakoko bakalifiaki bango tango babi molimo bakoko bakalifiaki bango bambasi eza na kikongo bakoko bakalifiaki bango bisimbi ezali mon oyo euti na verbe simba de tango bakoko babenga bango kisimbi oyo nazolobeleza kisimbi te oyo bayindo basosolaka ke oboti mwana ata mutu munene yango elingi ekamwisa biso oboti mwana azali ye mosusu mwana wana azolia lia bino mbongo na kati ya libota nde yango te motu monene okola libanga ezali kaka bebe mbula na mbula ngeta yango nde bato bayebi mpenza kisimbi te wana eza mundele nde aye kolatisa biso ke bakoko na bino babengaki kisimbi babengaki nde bana wana te bakoko babengaki kisimbanga matungulu mantweki anza lingolo bake bayeba simbi mabombami ya bikelamu biso nde yango bakoko babengaki bisimbi donc asimbi secret nde tinenge tozana na ndeko ndombele na ndeko ndombelo zwilanga livre oyo bombelanga livre oyo garde bien parce que eza na makambo minene na kati mutu moko amona yango ezate ndeko ndombelo azwi livre abombi mutu mususu tanga koya tonga na zana ngai te akoyebisa mutu emoni ndenge eza be secret ya ngunza manoka mutu asimbaki yango eza nani eza ndeko ndombele ndeko ndombele azobima nani azobima kisimbi asimbi mantweki ya nani ya ngunza manoka donc asimbi secret ya ngunza manoka nde sika oyo bakoko tango bayekoli mokili baye komona ke milimo nde mutu ekelaki mokili lokola bamoi milimo nde ekelaki mokili donc soki yo oza na relation na molimo yo mpo kokoma danger yo mpo kokoma somo na kati ya mokili omoni nde bakomi kobenga siko milimo wana bisimbi bakalifie bango mais appellation na bango ezalaki bambasi donc enyolo bake baange na appellation ya mondele nde baange wana to bambasi wana to bisimbi wana bango nde mutu bakelaki mokili banzete bango kandi bakelaki yango mais tango bakelaki yango moko te kisimbi moko te mutu asalaka nzeta manga kisimbi moko te mutu asalaka mabele kisimbi moko te mutu asalaka nzeta safu te bazalaka groupe par groupe ndingolo banini bakelaki manga batiaki poso baza ba esprit mususu bakelaki likasa baza ba esprit mususu bakelaki misisa baza ba esprit mususu bakelaki noyo ya kati ya nzete baza ba esprit mususu pe bakelaki manga na yango pe musuni eza pe ba esprit mususu omoni ndakisa kaka ona koyi kopesa ozwi maki ya Kongo soko ozwi maki ya Kongo okomona na kati ya maki ya Kongo eza na jaune d'œuf eza na kati mais pene na yango ezali mai mais maki wana jaune wana soki okotala ndenge soso afandelaka maki chaleur ya soso tango yokota na maki yekene kolamba maki wana apata chaleur wana oyo esalaka 21 jours pone kobimisa soso okoya koremarke musuni wana to jaune wana nde mutu yekene kosala misuni na mikuwa mais oyo eza pembe nde ya mutu ekelaka sikoyo poile bapoile ya soso omoni donc nyonso ezobimela na kati ya maki wana oyo wana babengi maki donc ngolo bake jaune f eza matière mususu pembe wana eza pe matière mususu ndenge moko pe ndenge mokilekelamu soko ozwi mukokoli ya avocat ozomona poso te ya avocat na kati
ozomona pe yango moko ya avocat na kati ozomona pe misisa te na kati ya mukokoli wana ozomona pe o ezali noyo te na kati ya mukokoli wana mais soko ozwi mukokoli wana oloni yango nde sima mikolo nde eboti likasa ya avocat eboti ntete ya avocat nde sima ya bambula nde kokobimisa sikoyo nini avocat engolo bake matière o esala poso matière o esala misisa matière o ebimisa avocat yango nyonso ba concentrer yango ti ekomi nini ebatengo na kati ya mukokoli nde mukokoli na kati na yango nde eza na ba qualité wana ba valeur wana mais sima kolona yango nde bani kobimisa sikoyo chaque valeur na yango chaque eteni na eteni esika na yango nde kobota sikoyo mbuma nde yango mutu ebimisi molimo na molimo eza na attribution nango eza pe na valeur na musala na yango ndakisa mpona koyeba ke bakoko bayebaka makambo mo ebele tozwi poso ya manga mpona kosilisa maladi ya hémorroïde poso ya manga mutu esilisa maladi ya hémorroïde soki ozwi misisa ya manga ekosilisa hémorroïde te mais poso mutu ekosilisa omoni toke kaka na mbila soki ozwi misisa ya mbila eza antibiotique makasi misisa ya mbila mais yango te mutu mbila eza antibiotique mbila ezopesa eloko mosusu misisa ya mbila ezopesa eloko mosusu ndenge bake esprit na esprit aza na domaine na ye nde bango wana nde bakelaki mokili moni bango wana bakelaki mokili nde tina yango ekosala ke bakoko bayebaki pondu eza matière mosusu manioko pe eza matière mosusu yango esalaka ke pondu balamba yango mais linyoko batia na mai mpona ekobima kwanga ekobima fufu mais soki yango nyonso eza kaka eloko moko boneni ekabwani oyo pondu oyo linyoko eza ba esprit différent oyo eza na kati ya nzete ya pondu oyo ekelaki pondu nzoka nde tango mindele batangisi bayindo bakomisi bayindo ti bayindo bakoma na niveau kokoma ba universitaire donc ba oyo bakomi de kotanga siko univers tango balobaka défense bazosala bao défendre soki ezalaki boyindo nde mutu elobaka défense nde sika balinga bakini kosala ba recherche oyo nga nazoloba sikoyo bakota bayeba eloko nini oyo esalaki bakoko balongola linyoko ekende kokoma sikoyo nini ekokoma kwanga tango bakodefendre tango okende na société akosala compagnie oyo akobongola produit wana eya kokoma eloko moko boye pe compagnie wana lelo ekokoma cher ndakisa lelo masanga ntsanga eza leseli masanga ntsamba oyo bato bakendaka na cimetière pe baosala yango bacérémonie ya bokoko ezopesa pe biyano na bokoko pamba te na kati ya mboka na biso eza bacérémonie ya bokoko ezali eza na bacérémonie moko esalamaka tomona na mboka oyo na songololo libota moko bake na cimetière ya lifamille tango bakomi tango wana zala na ba 10 ans mais namonaka événement wana tango bakomi wana na kati ya bandeko bakendaki na kati ya cimetière parce que bazali na problème ezalaki ya famille problème bango ezalaki nini bazobota bana basi bazokufa kaka bana mibali nde bazotikala na bomoi esengelaki bakende na bacimetière bakende kosenga na bakoko balimbisa bapesaka bango mpe bana basi parce que bana mibali oui bazobota mais bana basi eza reproduction ya kati ya famille parce que ndenge bamindele to ndenge na bokoko na biso ndenge bakabola ezalaki ke bonengwa nde sika oyo bakonzi basala nini babimaka botata nde sika bana basala nini babimaka nzoka nde bokonzi na bino nde bango bazali bafrai bana na bino nde libota wana bakendaka tina songololo bakomaka tie sika cimetière na bango ezalaki ntango bake kuna bachef ya libota wana ifo basala cérémonie na cimetière mpona bakoko bayoka bango nzoka cérémonie na bango ezalaki ifo bazwa mai bazwa ntsamba batia na kati batimola mwa libulu na mabele bazwi ntsamba batie na kati ya libulu wana soki ntsamba wana ekiti do ekei ebungi ndenge mai ebungaka seke bakoko bandimi makambo oyo bango basali nini baye nango baloba mais soki ntsamba wana ezokita te seke bakoko basali nini baboyi bamituna na eloko nini esali ke bakoko basala nini batia na misu na nga batia ntsamba eboya kokita etelema kaka wana kaka ndenge kaka donc ondire otie ntsamba likolo ya kopo etelemi eboyi kokita na se chef coutumier baluki ake na famille abi nana ngo za na likambo azoboya makambo to ye atuuti kisasa boyeti awa ponga na mema bino awa me bozana makambo na mitema o bozoboya eloba ma awa nde bafanda ka lisusu 2 jours pona mutu na mutu abimisa o bazana ngo na kata mutema tango babimisa ka makambo bazalaki na yango nde isalaka tango bake 3e jour batie ndema yesala ntambe sala ni ekiti siko raisonner ntamba mokila molimo na biso esika bakoko bazali bazo ntambe zokota facilement na monde spirituel siko ntamba lelo eza sacré
eza sacré te parce que lelo mingi ya bayindo bazomela nzamba lokola masanga eza na bato mpe balangwaka nini nzamba nzoka bazobosana ke nzamba soko ozomela yango na ntango oyo boza na likambo mokolo mpe okozala na mposa ya likambo nzamba na kosala nini akosunga yo me ntango soko ozomela yango na ntango ya loyenge mokolo ozala na mposa na yango moya sunga yo eza te me ngunza c'est vrai boze na maloba bokokoba développement mais soko tozali kotika bazone d'ombre mingi bazali kolanda bakotikala na mwa kokoso na makanisi na bango nzamba soko tosimbi na ino wana nzamba fo basala na yango cérémonie mais kozala contradictoire lelo bachauffe coutumier bazali kosala na bango bachauffe nalobi bien bachauffe coutumier bazali kosala bacérémonie na plumise makambo ezali koévolue chauffe coutumier oyo azali kobatela coutume ya bato mais asali cérémonie na ye na plumise asali cérémonie na ye soko mpe makoki na ye ezali asali yango na muscador asali yango na vin po apesa nkilo po apesa valeur asali yango na masanga ya ntina champagne saleli yango cérémonie valeur na bankoko na ye surtout bato bakoutaka libanda soko bayei bango baze na bozwi na bango balingi bapesa bankoko na bango milimo ya bankoko na bango botosi me na bozwi mpo nini te asala yango na vino kumeza vino ntinto asali cérémonie na ye matondo mingi ndeko ndombele na banzi ntango tozoloba ke fumuki mbango atindi bangunza po ete bangunza batangisa mokili alongoli bato te parce que fumuki mbango azomona classe sociale nyonso ya bayindo nde moto eza ya kobeba po ete soki abozwi kaka appellation wana chef coutumier donc ngoloba ke mokonzi ya nini ya coutume donc so balobi mokonzi ya coutume c'est que ayebi coutume malamu loko ayebi coutume malamu ayebi nzamba ayebi makasu ayebi nyonso babengana na kata coutume ya ayebi yango mais comment expliquez-vous chef coutumier ake kosala cérémonie na bokoko na masanga oyo mindele basali wana za chef coutumier eza na facile mpona ka bayindo basosola bacomprendre donc mundele afatifia nyonso donc mundele abebisa nyonso donc obanda na bokonzi na biso nyonso ebebi chef coutumier aolata liputa te bakomi na veste na cravate mais makambo ezali kopusana ngunza chef coutumier accepte makambo ndenge ezali kopusana bato mpe baévolue c'est-à-dire chef coutumier ya lelo mais lelo veste na cravate ezali teni ya bagrand te ezali teni ya bokonzi yango matondo mingi ndeko ndombele na banzi so okei na baarabe teni na bango bokonzi eza veste teni na bango ya ville eza veste te veste ezali teni oyo mindele bayaki na yango awa nde bakomisa yango sikoyo teni ya ville lokola biso tozali baye oyo toza coloniser epai na bango nde tokomisi mpe teni wana ya ville na biso teni ya fiere moi problème toza nango te nsiku to boyebi fumuki mango alakaki botolongola batendance wana nyonso parce que même na bachef coutumier chef coutumier azoyeba mpe luvila na ye te bazali chef coutumier ayebi même esika oyo libotana ebandela te bazali donc biloko wana nyonso nde bangunza baye soki kosala ni baye kotangisa na bachef coutumier bakolongola bachef coutumier te na bamboka me baye yo ta chef coutumier ya mboka oyo batangisi yo nsiku soki chef coutumier okomprendre nsiku okokasi te koteka milimo ya bakoko na biso chef coutumier azali koteka cimetière chef coutumier ateki cimetière pamba te ayebi te moto oyo azongi na mokila molimo aza na valeur nini epai na ye il faut fumuki mango ya mpona atangisa chef coutumier wana valeur nini oyo molimo aza na yango na kati ya nzoto wana omoni eza nango facile mpona kocomprendre il faut fumuki mango ya pamba te fumuki mango nde ye kolo mokili ya bayindo ye neti fa apesa boyebi epai ya bayindo nde ntina oyo bangunza bayeli bato nde bazososola te nde na yango nazokoba masolo na ngai nde yango ye kosala ke mokili ntango ekelami sikoyo mundele ntango aye acomprendre ke bayindo lokola bakoti na période ya mobikisi koba na 1921 bakoti na période na bango mobikisi dongo bake ti baokende kosala 100 ans na bango bayindo bakolonga na kokambama
epai na bango bakokoma libre ya kosala oyo bango moko baza na yango posa sikoyo il faut to bana kolandela ba génération na kati ya ba génération ni esika badon wana esika milimu wana ya bakoko na biso ekosala nini ekoya nde bakoti sikoyo mpona kotia sikoyo ba ambiance epai ya bayindo mpona komelisa bayindo biloko makasi nyonso wana eza programme oyo mundele azali na yango aforme basoi-disant bapoliticien ya bayindo mpona babanda kobundisa bavaleur ya bayindo moni lelo nazoyoka eza mpe na bapoliticien mosusu bandimi baopesa candidature na mboka me bafandaka mingi na wapi epa bamindele mikili ya poto siko mutu afandi kuna mingi akomi forme pa nani epa ya mundele tozwa ndeti lisolo oyo tobetaka ya bana fumuki mbango basala bana nini ntango bakangi fumuki mbango bazwi bana na misato bakenda bango na koloni na boma bake koforme bango koyebisa bango ke fumuki mbango ateyaka kombo ya yezu yango batangisaka badiangenda lisolo kenda badialungana omoni ntango sikoyo batindi ngongo ekoki mpo basala mangoma na bango basali mangoma na kombo nani ya yezu sikoyo yo ozalaki mwana ya soi-disant muto ya mbongo mwana ya riche mo na kati ya nini okenda na poto kuna mundela ko komisionnaire a préparer yo pona lobi ko zala anti Afrique parce que tanga okota na pouvoir afandi oyebite basinyaki contrat ni na mundele mais bino bozolo bake il faut yaya parce que yemta aussi sanzala mais yo yebite ke eloko esala ke nzala style na Congo constitution na biso ezana égal ya mindele nyonso ya biso égal ya mindele donc nyonso wana eza pona nini po ete bayindo boyebi ya bayindo nani yete ndeti na bangunza baye moni tina bangunza baye parce que bangunza bazana pas chanter bazana pena esika te ko pesi mbongo pona sala parce que biso yena sentiment wante batu bazana sentiment neza ba chef coutumier baye o bazo kotisa bapaya na kati ya secret ya bayindo pona okine kozwa milimu ya bokonzi ya bayindo bamemaka ngo na poto omoni tango oyokaka mengu tango oyokaka ba milimu eza ya bokeseni tozolo bake milimo eza ya bokeseni molimo ekelaki nzete eza molimo moko te eza milimo différent oyo ekelaki nzete preuve aneke yo sala ke mutu asali mutuka asakaka mutu ye moko te mais bazali ensemble ya bato nde basali mutuka elakisi elingini oyo ba esprit esalaka mokili omoni nde yango oyo kobota boye epai ya bayindo siko jeunesse oyo esengeli bayamba jeunesse oyo esengeli bayamba boyebi oyo fumuki mbango atingaki parce que jeunesse wana baza na ba incarnation ya bakoko ya kala oyo bakelaka kala lokola mobikisi alobaki ke tango moyindo akomiyeba nde akosala monginduko ningo bake tango musuni ya moyindo ekozala edike nde molimo ekosala siko mosala na kati ya musuni wana nde jeunesse wana bakozala na ba incarnation ya milimo oyo ya création nde bakoya kati na bayindo mais lokola epai ya mundele ayebi makambo wana nde akotisi jeunesse wana na distraction liboso abandi kobenga bana mike bandoki basaleli banani bapaster parce que bapaster bazali kaka bato oyo bazokoba misala ya nani ya mundele bapaster bakangi bana bandoki bapapa nyonso bazwi bana basali nini babwaki bango wana ko bana 90 bayebi ke tozokende siko kwa 90 so tolongwe 90 tokoti 2000 nde sika makambo ezali siko bana oyo ya 90 nde bango bakoya okela sikoyo titokoma ba 2020 ba 2030 ba 2040 siko foto bana kobebisa bango wana mundele mais epai ya bayindo na bapolitisien bayindo lokola bango nyonso baza formé na classe ya mundele moyeba yeba bapolitique wana eza te mundele aye na ba vaccin anti-polio alakisi yo mutu moko boye na tv makolelemba yo bia mwana nanga okoma boye nzoka nyonso ezalika mpona kolembisa bamémoire banani ya bana parce que bayebi ke incarnation ya milimo ya moto eza na kati ya bana wana nde esali ke embriema wana nyonso ezwi biso kobanda 90 ti lelo bashege banani babimeli kaka na bana ndoki oyo basalaki nini oyo bakangaki oyo babwakaka bana na bandoki nde baye kosala bashege wana lelo ekomi badanger public ya banani ya bato oyo baza na bandako lelo musicien moko kaka abimi kaka lelo lobi bamoni kaka aza na succès makasi mundela asali nini arécupéré ye akomi koteya babétise akomi koyemba babétise population nyonso ekoti na nini na babétise wana na bino bato boza na kati ya poto bamisicien bazwi bino kaka na benini na bamakambo wana désordre politique désordre social désordre nyonso siko ntango bangunza baye siko kolakisa bino siko musala na musala pe eloko na eloko na nini nango bokomi banti bangunza ok na kati ya programme ya tata mokeli batikelaki bino programme wana omoni siko programme yango engonga nango ekoki tokomi siko na difficulté parce que ba jeune wana
lobi kuna bakosala bato mbongo na kati ya Afrique ba jeune wana lobi kuna bakosala bato o bakosala ba société na kati ya Afrique ba jeune wana ba ondo bakokela sikoyo esengeli bangunza ba former ba jeune wana po bayibisa bango boye molimo nini o esalaka bilungi o esalaka bac parce que molimo esalaka bag wana ezalaka aluminium yango bakoko basalaka donc koko asali aluminium siko lelo oyo Christo zana yango na kati ya ba quartier ba kuweza te il fallait tout kotisa ba tout ya ba câble so ba câble wana yasala na aluminium mais biso ba koko ba yebaka kosala aluminium siko ngonga oyo ezoleka oyo sengele bangunza bakota na terrain pona kolakisa ba indo baye o bakopusa na pene na bango eloko na esika na yango ndengonga oyo ba politicien mindele bazozo siko ba jeune wana bakokota makanisi ya mabe pona babundisa bokonzi oyo to bundelaka na 1959 mengunza na kati bino penza moke bandeko balandi batoni onga rigueur te toze kopusa na suka ya manaka bangunza bayei conseiller bangunza batelemi volonté na bango te lokwa bolobaki bangunza soko batelemi volonté ya mfumu kimbangu pe kolandela prophétie nekeke ya mine mfumu kimbangu akosala kati na bilenge yango tomoni bino botelemi ba désordre politique bino bolobi mpo babalani te alors na programme to mateya ya bangunza mais botambolaka moke botalaka moke net bangunza pe bazali koinsulte bato na haine eze na bangunza pe bazali kosala politique lelo bopozo mokolo ya le 7 août oyo azali kopromouvoir yango soulèvement kozala trouble kozala aze ngunza amibengaka na batitre yonso ya mokili aze roi aze kwatulendo me yenda ze kolinga trouble izala yenda ze kosangena na ba politicien yeba bakoli libanda oyo ngunza manoka lobi bazwe ibongo mayele mabe ya mondele me ye ngunza asangani pe na bango po batia désordre humanité quelque part bongunza bino moko bokei en ordre dispersé nani akoteya nani matondo mingi ndeko ndombele na banzi muto asalaka germois to asali ekala pona kolona na banzi soka bwaki ndunda ne na kati ya germois abwaka kango te po ete matiti mabebima mais abwaka kango po ete ndunda ebima mais soko ke kotala sima mikolo tango ndunda ebimi okomona na ya mabe pesa nini ebimi na kati mais tango oyo moto akina kolona siko ndunda ake kolona wana na ba plate band na banzi azwaka ndunda mais atikaka matiti nini ya mabe to tango azolongola kolongola ne matiti mabe atiki nani ndunda c'est normal na tango ya lobiko ya bato eza pe na bato moko bako se déguiser en tant que bangunza mais azani ngunza te ayepe na kati ya société mais sima na yango kaka bato oyo baza na posa ya lobiko nde bakoyeba oyo aza vrai ngunza oyo aza vrai ngunza te eza nango simple biso tokoki koboya te mais totala côté tozali kokende bango bazopesa ba date oyo bango bakosala désordre nani nango apesa date ya le 4 janvier mpona tozwa indépendance aza te parce que date ya bosomi ya bato ezalaka na yo muta musuni te ezalaka tata mokeli mais so yo muta musuni komongolobake de tete nga na kosala boye est-ce que ça spirituel ou physique yango ngai kuto na ngaki na tona bangunza soko kasi le 7 yango eleki eloko esalamite obimi tente miru to obimi penza donc eza nango normal pona ko comprendre bango nga na lobaki na loba pona mona ntemi na loba na ndeko na ngai azali libanda azali sungunza te na lobaka mo clair parce que nyonso akosala eza sentiment talaka ka fumukimango bakangi 30 ans na boloko fumukimango azali na facilité ko bima na boloko po ete fumukimango abanai koteya aza na kata boloko okomona fumukimango na boma azoteya bakangi ya boma bakangi batali oyo azalaki na boloko kuna na katanga bamoni oyo katanga azali ya boma pe azali de assez dédoublé physiquement mais bakotala oyo ya boma bungi bazongi kuna batali bakomi eloko moko fumukimango na facilité ya kobima na boloko parce que fumukimango dolenge babetaka fumukimango so otali nzoto ya fumukimango ekolakisa ta signe teke nzoto eza nzoto ya muta boloko fumukimango azalaki munene na kati ya boloko
bozomona mobikisi munene na kati ya boloko mais soi-disant roi divin soi-disant Kwatulendo soi-disant Longia Congo bakangi ye na kasho na makala pas même ikutu 6 mois akimi mbangu bakimisa ye na moto mbangu mais Longia Congo mais funukima mu 30 ans na boloko. Bon, monsieur Keseni yende tata obaki akenda abima na ino bongo na bloko bongo ajonga sika le 7 août ati apenza moto nde ayangela na tellement za physique tellement za musuni nde pasi ya musuni mutezwaki ye nde ba disciple ba yeko bimise na nini na pasi eza pasi mais yalobi eze mission tata nde alobi akendela lolenge wana bongo azonga le 7 sika fandisa bokonzi ya Kwatulendo ndeko Ndombele mwasa ndumba pazala na mission eza kindumba mwana temi mission yango azosala désordre ko mission eza désordre donc il azota désordre po ete mukolo oyo bokasi to force to mayele ya mfumukimango ya ami bimisa ye mo pazala ine na ngamba mfumukimango te parce que na eleko ya 4e président balaka kinini ba foyer de tension ekosala ni ekozala baloba bongo na prophétie ba foyer de tension ekosala manguza manoka bolimbisi tokomi na suka makambo ya 4e président ezeko sala bato motema sopiso église kimbangista uti ko wanga na bongo 4e prophétie ya 4e président église kimbangiste awangani alobi ezete ndeko Ndombele c'est normal na lobi obwaki ndunda na kata ndunda matiti musu pesala nini ebotaka mais mukolo oyo batu baliaka matiti wana te baliaka nini ndunda donc na niveau to komi il faut bayeba banani bazosalela mfumukimbangu na banani baza contre mfumukimbangu ekomonana tozokende lelo toza 2017 tokopusa na ti tokokoma 2021 ndeko Ndombele ngana yo tozana na bomoi awa tokomona banani bazosalela mfumukimbangu na ndenge solo na banani bazosalela mfumukimbangu na ndenge lukuta esengeli na ngonga oyo bata lukuta nyonso basala nini babima omoni population toza na tango oyo tokoki kowela na te biso tozaka na posa ba jeune parce que ngongo ekoki po ete ba jeune basepela na kibolenge na bango ngongo nde ekoki bango bazokanisa mobulu to kindumba to masanga to nini nde yango wana ni mutu ezali kibolenge njoka kibolenge ezali kosala makambo minene ki grand cas otenga naza mobali ya solo ezali kozala na compagnie kozala ko créer nde wana mobali ya solo mais zati ko mobali ya solo soko lati mazatongo soko te mokoto na lokolo nde olobi mobali ya solo te mobali ya solo ezali kozala na compagnie mobali ya solo ezali kosala kokela nde yango na mobali ya solo nde tina bangunza baye pona bakomisa bino na ba compagnie na bino pona bakomisa bino na bikenda kokela na bino nde tolobi ete molimo na molimo eza na attribution na yango molimo na molimo eza na attribution na yango ndenge pe tozali tozoyeba ke ya Kimpavita Mbuta Matwa ya Vitankanga Nikodimpwanga balongo nyonso bango mutu na mutu azana oya ya attribution de soki likambo ezali okobelela ya Kimpavita na tina nini soki likambo ezali okobelela ya Vitankanga na tina nini soki likambo ezali okobelela Mbuta Matwa na tina nini donc milimo na milimo eza na tina na yango ndenge moko pe ezali poso ntete eza na tina na yango misise eza na tina na yango likase eza na tina na yango mbume eza na tina na yango mabele ya rouge eza na tina na yango mabele ya noir eza na tina na yango eza kaka soki bayindo bapesi ngonga nde yango bangunza bakotalisa bango matondo nini kutisiko tata kutisiko tata kutisiko mbuya sadilanga kindoki ngizi dikwa beno mbuya sadilanga mambi nakoyemba bia mikolo ezekoya bosufi tokabwana itando ezengonga tosalaki oyo tosalaki kasi lelo nsango ya mfumukimbango yei bangunza batelemi mpo ya intérêt égoïste mpo ya kolia no mpo ya komela no ondimi makila ya bayindo ekobana kotanga loposo pembe asali moto na ye moko apesi ye mokanda asali moto na ye moko moto wana nde akofingaka président moto wana nde akoki kotelemisa bato pe bafinga mokonzi moto wana pe nde akoki koboya développement ya mboka
moto yango ye wana babengi opposant. Soko tozalaka bana lelo tokomi baboti lobi tokokoma bankoko bozoba ye tosalaka na bomwana bambeba ye tosalaka na bomwana yango te tokoki tosala lelo lokola tokomi baboti yango pete esengi tosala lobi mpo tokozala bankoko. Ngunza Manoka tobendi suka penza na minute moko conférence monene bozeko organiser ya mikolo misato na mwa minute moko yetikali na bandeko balandi oyo bakosepela ko assister bino na mikolo misato ya conférence toyebite ekosalema wapi adresse na bandeko yonso oyo baze na bamituna ya mikili ya poto yonso bazwa ba précision na masolo mano. Matondo mingi ndeko ndombele na banzi tobendi suka ya masolo na biso nde toko interpeller pe kotalisa na bandeko banso ete Ngunza Manoka elongo na lisanga mobimba ya kimfuka kia bantuma ya Felika Ndionga Midaki na Mokuse Kana tobengisi bilenge nyonso pe bongo bayindo banso na mokolo misatu ndenge bolobi nde tokozala na masolo awa le 22, le 23 na le 24 nde tokozala na masolo pona kolakisa na bandeko na biso bayindo ete ngongo ekoki po ete bayindo to bongo bilenge bakota na masolo na tine ete ya kobongola mokili na bango pe na tine ya kokela nde yango tobengisi bilenge banso pamba te manaka iye ebandaki mwakala bilenge to babundi ya kimfuka kia bantuma ya Felika Ndionga Midaki bakotaki na porte na ndako ya bayindo pona koteya sango ya lobiko ya bayindo pona kotalisa ete ngongo ekoki esengeli ba jeune esengeli bandeko bayebete tango ya bilaka esi ekoki nde bilenge batambolaki porte na porte pona kopanza sango nde na yango esali ete suka na yango eza bandeko batambolaki o bandimaki biso na bandako na bango nde tobengisi bango nyonso po ete baya na tina ya kosolola lisusu na bango pona kotalisa bango eza eleko ya nsiku esengeli boyebi nde ezala kati na bilenge soki boyebi ekoti kati na bilenge nde bilenge bakokela nde bilenge bakosala oyo baza na yango posa po ete elaka wana ezali kozelama epai ya mfumukima po ete kokokisama tango na yango nde ekoki yango bomoni pe ngunza na bango azali ngunza ya bilenge oyo aye pe na génération ya bilenge pona kotalisa bandeko na bilenge ete bongunza eza bosatana te bongunza eza botata mokeli. Ngunza Manoka azala na singa te abendaka Ngunza Manoka so boyeki Ngunza Manoka kei na mboka kuna mboka eza esika source esika Ngunza Manoka utaki mukolo mususu tokosolola tina ya source nde tina bokososola ete kozonga na mabele ya bakoko na yo kozonga na esika oyo bakoko na yo babotaki yo eza mapamboli mpo na yo nde tokosolola yango mbala nsima pamba te Fumuki Mbangu asala mosala ne na nkamba lokola asala na nkamba melelo kombo ya Mfumuki Mbangu eza kaka na nkamba te kombo ya Mfumuki Mbangu eza partout nde tina yango mona bato nyonso bakoya bakokende kaka nini na nkamba soki bato bakende na nkamba bakendaka kozwaka kisi te bakendaka mpo na reconnaissance ya nani ya Fumuki Mbangu esika asalelaka mosala soki Ngunza Manoka ake na mboka na ye eza mpo na kisi te ezali mpo na reconnaissance na esika oyo bakoko balobaka ete Ngunza Manoka kobotama awa pe abotama po ete nga na botama na mboka nasala 3 mois na mboka ntango nabotami nsima nazongi Kisasa na musuni boye baboti bakanisaka ete kobotama ya Ngunza Manoka na mboka ezalaka mpo na kokoso oyo mama moboti azalaka na yango akenaka na mboka me na molimo ezalaka mabongisi oyo etangamaki nakende nabotama kuna mpo na ya donc nakendaka mboka mpo na kozwa bokasi wana ya milimo oyo ebendaka nga na mokili. Matondo mingi matondo bandeko balandi moto oyo yo bengaki nga kotuna soko Ngunza Manoka azalaka na singa loketo to numero mpo bakomonaka ye na mboka ozwi ya yo biyano sonke ngai na tuna yango tobendi suka na bandeko ye balandi manaka ya Ngunza Manoka ya 3 jours ya conférence débat moyo nyonso kotuna motuna sans tabou bino bato bokomonaka misolo bino bato bozwaka misolo na bino mpo ya kotinda na bilenge bamela zododo bongo basala mobulu na mboka toyebisaka bino soko kontribuaki na christianisme tango ye christianisme ebomaki bayindo yeba ete misolo na yo ekontribuaki na koboma kasi na eleko ye ya boyebi balobi soko libebilize libongisi likozala tala makambo ya kosalela libongisi mosala ya balongo mosala ya Mfumuki Mbangu na eleko ye
oyo eze koluka be lobiko ya bayindo. Ba numéro ya contact eze wana boyebi soko bokosala bilembo contribution eze kaka misolo te, soko bokotinda ba livre, soko bokotinda ba vidéo, pourquoi pas soko bokotinda misolo pour sonorisation, projection ekosalema eze misolo. Mpo nini te bokosala yango po mosala ya mfumu kimbangu ekenda liboso. Soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bopesi mbote pe botosi na tata kwa kuimage kuna na sima ya bilili mpo nini te netimba chiricha na bango nde basalaki boyamba biso na lolenge elongo bani pe kuna na eteni ya montage tomoni tata Luzadio Pyramide na eteni ya regie final ndeko Ngala Zumbu 9L na assistance ya Nengwa Diankota Kakalwila ponini te ya secrétaire Kivuya pe na bandeko yonso ya Kanam Nengwa Midaki iyeba tondeli biso awa na ndako ya mosala tokutana bino na poso ezeko ya pona manaka isusu soko le 7 président Keite yo babenga yo nani motindami to mobungi nzela kuntisiko ta kuntisiko na poso ezeko ya matondo mingi.
Déclaration commune ya Bangunza. Biso Bangunza ya Mfumukimbangu na kati ya religion africaine. Kolandela bizaleli ya Église catholique na nzela ya Senko tolobi boye. Utomboka na biso ezwi bonsomi. Tozokende na 57 ans. Église catholique emipesa ndingisa ya kokamba bayi politique na makanisi pe mateya maye mautaka na Vatican. Nde na bongo maso matambolaka malamu te na bokambemi bwa mboka. Miso na biso yonso ezali komona lolenge Église catholique ebundisaka bakambi ya mboka. Banda eleko ya premier ministre Mbuta Lumumba bayinisaka ye epai ya peuple lokola basalelaka ye campagne ete azalaki communiste pe Satan. Likambo na bango na bakomuniste ezali wapi? Babundisa Maréchal Mobutu na politique na ye ya recours à l'authenticité na eleko ya réconciliation nationale na conférence nationale souveraine. Alors, boyebi ke Banque mondiale pe Fonds monétaire international bato ba déstabilisaka monnaie na biso. Conclusion ya conférence nationale ezali wapi? Depuis Mzee Kabila akotaka Église catholique esunga ye ata mokolo moko te. Kaka bundisa ye na ba déclaration na bango ya mabe. Pe lelo na eleko ya président Kabila Kabange Église catholique bazalaka kaka opposant ya makanisi ya malamu na kotiaka mobulu na kati na mboka. Yango conférence nationale souveraine kino lelo oyo na dialogue Senko asunga RDC atambala moko te. Est-ce que rassemblement ezali IDPS yango moko kaka to regroupement ya ba parti politique? Est-ce que premier ministre Bruno Tshibala azalaki exclu na IDPS avant to après le 19 décembre 2016? Na mabongisi ya accord ya le 31 décembre 2016 azalaki to azalaki te? Ndenge azalaki totuni motuna, est-ce que azalaki na ngambo ya opposition oyo bazalaki na Union africaine to azalaki na opposition ya rassemblement elongo na IDPS ya limete? Senko basilaki mayele ya bosangisi bayi politique. Yango babwakaki éponge. Bazongisi kiloto charge epai ya mokonzi ya mboka po ete anome premier ministre pe batala likambo ya président ya Sensa. Kouta na opposition non signataire ya bakor ya Union africaine rassemblement pe mokonzi ya mboka akokisi lolenge basengaki. Lelo bazwi lisusu ndingisa epai ya nani po balobela likambo ya premier ministre? Est-ce que Senko bakoki kotalisa biso lelo plan B la bango ezalaki penza nini? Est-ce que Senko ekomi parti politique na ngambo ya opposition? Pona nini balukaka tango inso makila ya bana mboka etanga? Na eleko oyo biso Bangunza ya Mfumukimbangu na mabele ya bakoko toboyi yango. Po ete RDC eza eta laïque. Tozongisi bino na mokanda ya Biblia oyo botangaka na lisolo ya Salomo na basi mibale oyo bawelaki mwana. Boyeba ete mama kolo mwana aboyaki bakboma mwana na ye. Kasi mwasi oyo ya moyibi lokola azalaki nkolo mwana te asepelaki bakata mwana. Ndenge moko na bino lelo lokola population ezalaka ya bino te, bino bozalaka baye ya Vatican nde bolingi makila ya bana mboka etanga. Kasi biso bankolo bato Bangunza ya Mfumukimbangu na kati ya religion africaine na kobundela bonsomi ya mboka pe mabele na biso toboyi makila ya bana mboka etanga lisusu.
nde na bongo tosengi na bino bayi mboka bolamuka botelema mpe bofungola miso na bino bakosa bino lisusu te po ete maeseniko na bato mosusu ya limete bazali kosala bazali koluka bolamu na bino te mpe bobosana te ete mondele asalelaka mingi na ngambo ya opposition. Sima ya le 19 na le 20 décembre 2016 nde emonanaki ete barevendication nyonso bango basalaka ezalaka mpona bolamu na bino te kasi mpona kowela bibonga na bango. Nde na bongo bobima na balabala te bozela kaka tokende na baelection bazali pe na mbongo ya koya kobongisa mboka oyo te. Na yango toyebisi bino bana na biso bozala tranquille boyokima oyo etangami ezali solo mbeba na biso ezowuta na bakatolike na yango bobima na balabala te botia desordre tozila tolanda kimia yekoya kaka nde yango wana bana bozala tranquille botika desordre oyo toyebisi bino botosa yango bolanda mpe yango. Tolobi boye Congo ekomi neti mutu nyonso akomi mokonzi banda basango babandaka kala na bakompani na bango oyo basalaki na bamindele ti lelo eza kokontinue me banda lelo abu ya Patiengo, atakondima patinetengo, oyo patiengo, moingo atana patiengo, atakondima patinetengo, oyo patiengo. Yo pedí todo bango, que batinie, na batango batiatre no fuego, yo de la cacae.